Bonjour, bonsoir, Bandeko Bandaka, Papa FTM ya Congo Milolo TV, ezali chaîne na bino, ba Congolais, bino boza Bandeko Nangai. Donc, so bomoni mikolo nazo zalate, boye barake, bo makamboze belé. Twana bamboka moko, fuma kumwa musale zala, fusala, puna ko futa ba fartir, kolia ba makambo belé. Bon, de temps en temps, ceux qui, moi, ma kamambo, ezali ya kosola, il faut tout ya to sola. Na bandi lelo oyoyo, ezala moi flèche moi mukie, ezo sala pasi mingi, na makambo ezala koleka na mboka na biso. Boye biango bien que makambo ya mboka na biso ekomi vraiment pasi, et puis tozo comprendre yango te. Que lelo oyoyo affaire makambo ya volcan eza koninga na ebomi bato ebele volcan wana ebomi bato ebele ba déplacer belé ba parents mingi na ba retrouver bana na bango te bato baola libana na ba tante nasi bomonaki ba video bomoni ba photo place oyoyo ba sinistre bazali ekosala passe. Nanu kuto sisi ba makambo te po ya ko aider moi batu ya Goma lelo oyo baza koloba makambo ya ba jeep. Non bandeko na ebisi bino ke politicien congolais aza mutema mabe, politicien congolais aza mutema ya mabe. Na okota na polémique te. Na ote komona pa déclaration ya ba député moko o baza mwa koni na mboka na biso o babima ba koma loka ba star ya mboka na biso na otanga ba komona bango te. Baza ko se justifier ba dépense oyo zo salema ya ba jeep. Donc au lieu kutu balobela makambo ya batu na Goma volcan ndenge bomi batu ebebisi bandaka batu no bango baza ko beta masolo ya jeep. RDC mama ye mo ezo kata na ba courant tout le temps. Mai dernièrement tout le monde a mai il a même pas une semaine na bandal mai ebimaki ya bleu hein? Mai ya bleu, mai ya pombo fungoli bozo bima ya bleu. Depuis ngai na botama na mboka na kona tika ko mona mai ya bleu te, mais mai ya bleu bimi. Kalatia ba 2023. Ba osombe ya bino ba t-shirt. Ba okoma ba logo na bango. Toko sala boye, toko bongisa, toko sala boye, vote ngai. Muko bako ma place wana, bako wanga na bino. Na lobi ata, batango bazana mitema mabe. Vraiment président Félix Tshisekedi, na obi onga président parce que président na biso. Quelque chose n'ongo komaki na pouvoir wana, na obonga président na biso parce que soko bimi libana mboka ozo représenter biso ba congolais papa ba makambo su basala yango fota na ba moment ni fosala ba makambo ba sinistre na Goma ba kinwi pona ba volcan batu ba bebi bandako bebi batu ba kufi bana pesa ba kei beyebani te batatana ba mama bakabwani ti lelo ba musu bazana bazamba ba musu bakota ba Rwanda bakota ba quelque part bakena soki wapi nanu kutu bazongi te na kata mboka na biso na kata mabeye na bango to bosani bango ba mo makama Goma ekominga ba moko makama ba jeep mais
mais ba député bazali na ba jeep na bangoti. Ba ya bien payé, bazana ba jeep, bazana droit sur ya chauffeur, sur ya militaire moko, azara 24 sur 24 na bango. Donc ba vie na bango déjà, ils ont déjà moins bien. Bosiko ba mama oyo bazo kene ko teka ba mapa. Ba mga ba 4 5 heures ba kena ba boulangerie ko luka ba mapa. Wana desko wote ba couvre-feu. Oyo bana de 22h soka 6h du matin. Siko ba mama na ba mga ba 4 heures. Pona ko luka ba mapa na boulangerie ba osa ndenge nini. Bazolesa bana bango wana. Bato bateka ba malewa. Na ba kwa balabala. Mingi basala ba mbongo na bango mingi na ba soir. Moi ba père uta moi cop na uti moi cop na ya lembi za kozonga boya tafusa moi 22h on a 23h somba ta moi malewa na nga moi Thomson alia sa nga moi bien. Ou bien lukata moi biloko moko boye na somba meme ata bana ndako. Bakosa ndenge nini troisième vague oyo na bamboka oyo tango kutu covid ebandi bato bazo kufa tous les jours lelo oyo na Europe presque mobimba na libanda bato balata masque te na lobi Europe presque mobimba balata masque te même na États-Unis balongwa ba masque na balabala. Mais abiso ba congolais boutique la balata ba masque ba futa ba 500 francs et commis nini $5 $5 ça ba 10 000 francs 10 000 francs congolais ça bon ebele 10 000 francs congolais bon ebele na mutu oyo asa musa malonga te 10 000 francs et pas na eza lokola mbongo ebe, ça veut dire akosomba mwa ndunda, akosomba mwa madesu, mwa fufu na ye, mwa nini, na 10 000 francs na pe akei, na kade kaka ya okemba, alambi pe na mwasi na bana, balie na bango. Sans masque na baba ekomi 10 000 francs, $5. Transport est comme passé. Ah, il y a un lobby. Il y a vraiment le temps où vous avez des décisions. Bokan sera batouté. Bokan sera maman on a té. Batata on a té. Bana on a té. Ce qui bossa à moi badon. Bon. Topé qui si bino bo biba. Bon. Na chaque commune, l'État peut certainement va saga baloso. L'État peut certainement va saga fou na chaque commune. Boka bolatanda mundam. Wana to beti maboko. Bino rien. Bozuka la décision à partir de l'oyoyo. Allez, confinement zongi, troisième vague. Allez, boba nandako, bobi mate, ba voiture, allez. Comme ma sous ou batte belete na kata voiture na so memaka c'est 4 personnes dans la voiture na yo, memaka 2. Bo sololité, bo yokanité, bo vandika bino mo bozu ba décision. Est-ce que ba décision bozu zo? Est-ce que la population se paye en ango? Na moment où bato koufa, na este kuna, hein? Bino ozo beta masoya, na kini bo beta masoya ba jeep. Jeep on pona nani, pona kaka, ba député, oh déjà, baza déjà na ba jeep bo pesa bango déjà. Est-ce que vous avez peut-être normal? Est-ce que vous avez des choses vous avez habité? Ceux qui ont des choses vous avez un sentiment sur les mais la population va souffrir. Va souffrir dans le Kawana. Va souffrir. Courant, pas si, maï, pas si, bana classe, kotanga, boulot, et ba professeur, bah c'est impayé. Ba médecin ya l'état baza impayé ba mbongo bozo bebisa wana bo pesa kata na mama yemu ba somba ba mbeto boni ba kofuta bato boni
na yaka na flash oka pona na lobaka ke bandeko oyo bazali kosala politique surtout ba député 2023 boke na mamba ba élection congolais so za pena so mutu esalaka so moins député yeli yo na mamba ba élection en 2023 en tout cas kondima ete akoya wana ami komisi mwana ya mapopo voter mukola okomaka député esili abosani yo même na quartier avandaka bosani bino même na commune bovotaki ya bosani bino pwani mutu ya mabe boye ba député depuis bokoma na parlement botika ata ko voter loi moko te oyo sepesa la population rien bozala kaka mukoni ba bakisa biso mbongo sala ya biso muke ba avantage ya biso tozo mona ngote donc bokoma kaka ba avantage na bino ya bino kaka otiki peuple souffrir. Et ça normalité. Et ça vraiment normalité. Yango nazoloba vraiment congolais so oza pena mutu salaka. 2023 za ba kalaté. Ba koyela bino makamba ba élection. Franchement bo boycotté. Boni makambo ya ba politicien congolais te. Politicien congolais za mutema mabe. Est-ce que so yo ki ba député basangisi bambongo abi bon te sanza bambongo ale makambu ya Goma ezo toka kuna ba okufa ba bazangi bilamba bazangi bakisi bazangi bilo akolia bana bazai éparpillé photo to sunga bango babusu bakoti bazamba ne baza kolia boyebite babusu ba ba tante to moi ba image ndenge baza ba centre o ba tiri bango wana ba toilette mobulu makambo mobulu l'état zate pona sunga batu wana. Mais bozo beta masoya ba jeep. Ah! Mais bozo bien mité à ma bé, hein? Pour aller na Tiki Bino, bo s'abonner massivement na site ya Congo Milolo TV, bo aimer vidéo oyoyo, bo partager yango ndenge bolingi c'est gratuit. En tout cas, mbala ya sima to okutana. Donc en tout cas tous les samedis na lotia moi likanisi na ngai o nga aza okanisa pona mboka na biso. En tout cas, na osenga ba kondi ya mboka na biso boluka bosunga peuple. Boluka bosunga peuple. Peuple avotaki yo wana pona yo olobela ye. Lisu ya peuple, molobeli ya peuple ezali nde yo député. Mais yo depeso koma kuna oyo lobela mutu oyoyo avotaki yo. Olio koma lisu ya mutu avotaki yo no okomi wana okomuta ba intérêt na yo na famille na yo député akozala komaki député azaki na mbongo te azaki na ndako te lobi boyo comme député kaka asombaki terrain asomi ndako abano tonga ba mbongo so bozwa yango wapi toyebi te pona mukolo na tiki bino papa FTM ya Congo Milolo TV bo s'abonner massivement bo partager, bo aimer vidéo oyoyo. Et puis, tous les samedis, na oche ya bino, moi flash. Na tiki bino pour la moko alelo. Bye bye. Au revoir. Ciao, ciao, ciao.